Ouais, après d'avoir aux la Libana, Nyamakor, le king, le king, Ranson, Igwe, le roi de la forêt, le big boss. Babi, ça se passe Libana, ça se passe à Wenge, avec Oué Ranson. Non, qui n'est pas été. N'a rien à faire dans Oué Ranson. Non, qui n'est pas eu mon côté. N'a rien à Oué Ranson. Yom Totina, je te finis à battre. Yope Mouanga Nibiso. Biso peto yebi yote. Vous comprenez? Il y a ma charge Karine Mkaela biso yo. Karine a pas tout ça le promotion na TV to lobela yo to yebi yote. Karine Mkaela yo. Venanga passer ja Thomas Kazadi. Passer Nguya. Passer wa sali kelelo nyamako ko mwana malamu na ba prière. Venanga ja Thomas Kazadi merci. Le poko Nguya. Et pourquoi pas maman Sylvie Mapata. Le poko Nzambe. Et au détruit ma vie na biso. Na bitina na yo. Moi c'est Oué Ranson. Vraiment. Alors, Oué Bapé. Makamtu beaucoup ko sala na internet, c'est balidière na bino, ba patron na bino ba comme ko landela bino. En tout cas, merci déjà la maison mère na décision au bazui et ko pousser un exemple na ba orchestre mususu ba ninga au sala. Bon mona ki nding na ipse bino kuna kaya pacho refike no, ndinga lekezo finga Oué Ranson, ndinga zo finga Mampata, moi c'est Oué Ranson. Ndinga zo finga maison mère, eza wingi BCBG mutotindi, eza Papa chéri, j'y vais bien me donc yé mongo kaka un bon matin à la mouki a comme ko ba. Alors balide wana baza maele batanga makasi. Makambo ya polémique ya kofinga na ka balinga ngol suspect. Donc yango moni pacho refi na kata prison wenge BCBG est en silence. Papa chéri motopamba en silence parce que papa chéri le connaissant a rolingate Congo na mutu moko ayaka finga Oué Ranson aux approches na yé au finga Oué Ranson au finga Mosa Ouéra a rolingelo qu'on a parce que a rolingelo qu'on a té pour manette yem dans tinda alors tellement yem dans tinda té au tout a sala lisusu makambo ya kofinga Oué Ranson au leader songolo to pakala sans autorisation il y a yemoko jim pianato le chef d'orchestre Serge Mignon to ba porte-parole il y a Wenge BCBGT à cause de la suspension. Il y a Omoni Pachorefi, Wenge BCBG est dans le silence. Alors, puis Roger a salé l'émission Moko, à ça qu'on va propos mon bien té. À ça qu'on tenir va propos et bien té pona. Au Italie, leader il y a PMB papa na Daï dans la Soraya. Nanga, azala pena moi prudent. Pour ce que côté à faire on a vitesse au aux a ridiculisé to boité mon cool to boité mais patron Oué Ranson a pesa koleka ba faire ye moi ye bien on ni ko na polémique te polémique te na ndenga polémique te yobi ke Oué Ranson na mboko a pesa koleka JB oyebi nango ko constater et ça réalité na yebi te ke na mboko Oué Ranson pèse plus que JB Oué Ranson ambassadeur de la paix JB ka chanteur musicien Oué Ranson ambassadeur à Croix-Rouge JB ka chanteur musicien Oué Ranson ambassadeur des enfants, des soldats et de bonne volonté. Jibara musicien. Oui bien Oué Ranson très fâché pe bureau mobimba basa lettre donc Piroger oboyeba ki mwana mboka akoleka lisusu na TVT na compte à maison mère. P ba pesi communiqué très important na ba journaliste tout internet. Donc bon mekaka lisusu ko benga Piroger ti na ba émission na bino. Donc azali lisusu mutu ya maison mère te. Soka oya osa ba théâtre aya sali ba théâtre a ce qui si bino na ba théâtre na o etali maison mère puis Roger mwana mboka a na maison mère te. Donc voilà Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux la Russie, Asie, il suffit aux la adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la.
Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yomona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Bonsoir au monde entier, bonsoir Paris, bonsoir Londres, bonsoir na Elenga Congo, donc number one na Bango, na Italie information, donc Sam Kazali, vraiment, Nabi Kebulandanga de partout, vous faites confiance. Vraiment, maison mère très fâchée, et puis, basu décision makasi, vraiment, na Italie va porter parole. Tu ko benga na porter parole, mon copo na manquement et respect. Avant de porter parole, on a Pesimboti na Nono Mukambu, le puissant, le dragon de la monnaie, la carte à Paris, P, Dédé Matende, vraiment, Miss de Miss, vraiment, on a carte à Londres, vraiment, je te salue, P, Bobette qui m'onga, sans oublier, Popol Mumba, le patron du Boubar, P, Blue Club, un Congolais, vraiment, très social, sans oublier les boss qui étaient Carré Club. Merci aussi à la grande dame Stéphanie Kabika, la Cayotte. Madame Stéphanie, Fondation Kabika Cayotte, P. Ibrahim Chomboya, José Kabeya. Merci à l'ambassadeur Mika Sakombi, P. Aimé Dollar, Nathalie Namusika, Namoni P. Lionel Kinsala, Diamant, notamment bien. En tout cas, ils ont flash très important, on peut ça communiquer. En Italie, où il y a musique à maison mère, il faut suspendre. Puis Roger pour Aïba qui n'a pas manqué. Papa chéri Motopamba, Werason a tindiété, maison mère et tindiété, a commis coupé sa information selon hier à dénigrer. Donc, à qui dit ça, Motopamba. Alors, Werason, très fâché. Puis Roger, au Bouriba qui m'a n'amboka le bagalingala, les carans internet. Il faut suspendre, donc ajoute suspension indéterminée. Ni la Zamba à Okotate, ni na internet à Kolekate pour alobela makambo ya maison mère. Donc, aza suspendu pour la vie na Ondi musique à maison mère. So, comme porte-parole, il y a Bayuda yé. So, comme porte-parole, il y a Zaiko yé. Pato Kende et tali maison mère. Parce que, tu as remarqué que makambo mingi salima na orchestre, ils ont validé batinda ba porte-parole to bayaka ba orchestre. Yé mo kala mukina ndaku aye kofinga leader mususu po balinga ye. En tout cas, merci mingi na l'ambassadeur Werason, pe merci na maman Sylvie Mampata. Vraiment moi c'est Werason. Vraiment alors boye bapé makambo tout beaucoup sala na internet, c'est balidière na bino, ba patron na bino ba comme kolandela bino. En tout cas, merci déjà na maison mère na décision au bazui et ko pousser un exemple na ba orchestre mususu ba ninga osala. Bon mona ki nding na ipse bino kuna kaya pacho refike no, ndenga lekezo finga Werason, ndenga zo finga Mampata, moi c'est Werason. Ndenga zo finga maison mère, eza wingi BCBG mutotindi, eza papa chéri, j'y même bien mutotindi. Donc yé mongo kaka un bon matin à la muki a komi ko ba. Alors balide wana bazama ele batanga makasi. Makambo ya polémique ya kofinga na ka balinga ngol suspect. Donc yango moni pacho refi na kata prison wingi BCBG est en silence. Papa chéri Motopamba en silence parce que papa chéri le connaissant à rolingate Congo na mutu moko ayaka finga Werason aux approches na ye au finga Werason au finga Mosa Wera a rolingelo kona parce que a rolingelo kona te pour manette yem tozo tinda. Alors tellement yem tozo tinda de au tout a sala lisusu makambo ya kofinga o Werason o leader songolo to pakala sans autorisation ya yemoko jim piano to le chef d'orchestre Serge Mignon to ba porte-parole
il y a Wenge BCBGT à cause de la suspension. Il y a Omoni Pachorefi, Wenge BCBG est en silence. Alors, puis Roger a salé l'émission Moko, à ça qu'on va propos mon va bien té. À ça qu'on tenir va propos a bien té pona. Au Italie, leader il y a PMB papa na Daï dans Soraya. Il y a un son très fâché pe bureau mon baba ça il est très donc. Puis Roger au boyeba ki mo na mboka a ko lekali susu na TVT na compte à maison mère. P va pesi communiquer très important. Naba journaliste tout internet donc bon mais kaka susu ko benga puis Roger ti na ba émission na bino donc azali susu mutu ya maison merte soko oya ko sa ba théâtre aya sali ba théâtre a ce qui si bino na ba théâtre na o etali maison mère puis Roger mwana mboka a na maison merte donc voilà Sam Kazadi na za propre informer bino soki nouvelle eza il faut to le belango alors to mona ki pe héritier watana BP alobaki makambo très important. Alors, le porte-parole n'est attaché de presse à Ebiza Karine Mokonzi. Alors, au Moussou Balekaka, Banawana, Nengemolbi, Bano Balekaka, pour ça, n'importe quoi, pour soi-disant, comme on a eu à Yebi Bamonte. Sur Aïe Banawana, ils ont pour Karine Mokonzi. Le roi Karine Mokonzi à Paris. Le reste, c'est Nengemolbi Balekaka, Bako Fingaka, Baoké, c'est Moussou Etali, héritier Watanabete. Voilà, par exemple, à suivre ceux qui m'accompagnent et ça qu'on continue. Ce qui m'a cambaboye, et ça que salema internet oyo kobonga, internet oyo buzo ba aussi là parce que on est dans un pays, il y a état de droit oyo président na biso fait si c'est qui dayi na makambo sika pe ezalaka pona pays te mais ezalaka pe pona biso ba journaliste internet parce que na ebité ba tout so mo le ganté va du micro azolo ba atanga Niklas Sango auti na koti raye mbala moko micro le quoi caméra et comme on partout ba chaîne YouTube et comme on pamba donc oye kaka o finga ba leader alors on doit respecter nos leaders on doit respecter ba patron et ba orchestre donc on doit respecter JBM Piana on doit respecter Kofi Olomide on doit respecter Werason on doit respecter Fabrigas on doit respecter Ferregola on doit respecter Fali Poupa on doit respecter ba musicien wana yango Sam Kazadi déjà na wenge BCBG ba cheki ngana tela ka ba émission sur le kaka so na monika émission mo eza allez na pesi cabinet d'avocat papa chéri balandeli yango alors pour la décision à puis Roger merci déjà à Werason l'ambassadeur oyo yé moko azui décision yé moko pe alandi vidéo pe secrétaire katakata vraiment a commis lettre il est kaki lobina la zamba place émission ya Wera 100% les 40 RTGA. Merci à Trésor Lili, on a fait Simbo TP, Batutu. Alors, Nalingi, tout changer Sam Kazadi. Moi, je défends les artistes. Les artistes, autres, ça, il faut tout défendre. Il faut tout bondir. N'importe quoi. En tout cas, Tracy Mbelenga, na Maëlo Zranango, ont inséré moi, audio, Oyo, puis Roger, Azako Loba Makambo, pour papa chéri. Question on a à ko Kimango. Question on a à répondre en côté parce que déjà Wenge BCBG na maison mère basée en relation à Malam. Il y a pas 3 semaines j'ai un piano ou la son bazalaki ensemble basololi na ba photo au bomona ki na Kinshasa connexion au pe bomona ki Tracy Mbelenga achaki na ba attaque comme miniature ya ba émission monsieur Elikaki voilà papa chéri ah solo la je même piano Werason a benga je même piano ba solo ki alors bino vous a pemeni bozo na bi omumboye bo fingaka bo krechaka non validé wana batinda rabinote. Moi je suis très bien avec Werason nazalaka chaque jour naïe je suis en parfaite relation avec Jimem Piana Motopamba parfaite relation avec Wenge BCBG donc je suis na Wenge BCBG je suis na maison mère na solora na validé wana na liaka na bango. Voilà, botala image na zaki na Werason vraiment lobby tuza ko mela shisha azako yoka ba chanson asengi pe batila yo concert ya JBM Piana. Voilà. Pareil pour na papa chéri tozaki na ye na boîte moko quelque part na ville asengi batila ye banzembo zaiko asengi batila ye banzembo ya Werason. Voilà, c'est ça l'amour. Ba mise ba on ba la ça amour wana. Tout le monde qui fait rigoler avec na dimanche na émission. Ayembi nzembo fali ya fali popa ayembi nzembo ya BM à Paris qui je sali ya héritier Watanabe ayembi banzembo ya Célio Scram voilà l'amour ya ba musique il faut za la bongo pe kalate boroka featuring ya JBM Piana
na Werason produit par Baoumi Balé bakotia paquet Wera tie paquet na ye JB bien na tie paquet na ye bazo sala 4 chansons à makasi oyo ko ningisa boko yoka ngo vraiment oyo za surprise moko secret moko ya 4 na limisi ngo ndé bon il faut ezala alors bino approche la mission na bossa la présentation en tout cas oyo ezaka flash pour nous informer bino suspension indéterminée ya libela na oyo etali piroger mwana mboka bokomona kali susu na TVT so oyo sa théâtre au sala mais akoleka te na compte ya maison mère donc voilà merci na bino tout bolanda ki flash oyo pour nous informer bino merci na une grande dame Élisée Madiam encore une fois merci à Dédé Matindi na Londres merci à Ibrahim Chombo ya José Kabeya merci au boss, les boss des boss, le milliardaire Ridi Ilumbe, le tsunami, Arnaud Mandala P, mon caporal Losako, merci à celui qu'on appelle, il est beau, il a beaucoup d'argent, Lionel Kinsala P, l'ambassadeur Mika Sakombe, merci à Cisco Moulongo qui est à Kinshasa P, merci à Saint-Valois, Paris 16e, merci à Bino Touba na poto bolina Sam Kazali. Oh Sam Kazali, oh songi. Boyoka audio oyo ngai na solaki na pacho RFI avant bakanga ye audio oyo na bomba ki ometema to benga Sam yoza songi nga na solaki na bise boma tika mais il tenait toujours na makambo wana lelo aza na prison mais boyoka audio asuka bakanga ki na 17h mais boyoka makambo onga na solaki na ye na ba 14h pour déjà na titre na ye baki déjà ki bazoluka ye bakanga ye na sala ki émission pour na côté ya ye a changer ameka kosenga pardon na Werason po makambo po na okiko ya teke no pacho bazoluka bazo sala boy tango déjà nazo pesa conseil nazo lo baki sala boy il faut ko yokaka ya obino ba journaliste bo changer po kalaté prison makala et kotonda na ba journaliste internet le président Félix Tshilombo Tshisekedi ba oti ko libérer 700 personnes déjà mutuali besoin côté na prison ils a pas de refus alors soko lingi olanda pacho te olingi o continue ko finga batu lisusu wana italio en tout cas merci à vraiment Ethan joyeux anniversaire à Ethan bébé à kitoko vraiment madame Nita je te salue merci na bino nyonso Moïse Amnani Poche Nzindo Jimmy Chovu Congo Tchèque Irsila Kabengele P oyo babengi Christelle, Madame Christelle Turban, merci P. Na Obabengi Andrea Okito P. Yasmine Bella. Merci Nabino Sam Kazali. Nalinga Bino Makasi. Tracy Belenga po. Bobenga naza toujours opérationnel pour nous informer Bino Makambounyoso. Vraiment merci Nabino Touboulanda Sam Kazali. Le nécessaire. Les chroniqueurs Oyo Asala Moussala qui toque toujours pour nous défendre Bino. Merci et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.